Tambola na mokili omo na makambo bandeko babolingo ezali pasi. Bandeko bapesi lisolo bali kotuna papa Fiston, est-ce que il faut to continuer à kobenga bandeko na Kisasa? Ba rajoute biso na diaspora l'étranger sika tozali toto stopper. Po ozoleka na mokili eza makambo ya minene. To benga baninga bapesi biso mbala suka. To benga bandeko ya famille mbala suka pesi pasi. Lisolo ya ndeko oyo ekopesa pasi bandeko. Kaka ndenge bomoni na titre wana. Na bengisi mwana nkasi. Nzoka nde mwana kasi akoma général na monde invisible. Epesi pasi. Tala makambu ekomeli ndeko abengisi mwana kasi na ya général. Mbote na bino bandeko balandi télévision lokole esika bozwami. Merci na confiance pe fidélité bopesaka na programme oyo. Kombo na ngai Fiston Pelende Tata ya Sedek. Merci na confiance pe fidélité. Na programme oyo radio lokole ne tolobaka topetaka ba histoire vrai oyo bino bopesaka biso. Ba histoire zo le kapaya ba ninga na bino, ba famille na bino, ba leki bandeko cousin pona kaka to penier bandeko na biso. Communauté na biso mangala po makambo ezali koleka ezali kopesa pasi. Yoka lisolo ya ndeko oyo epesi nga pasi mutu ko swanga imoko soki na fan na raison na mais qu'est-ce qu'on doit faire? Na éviter qu'est-ce qui ne va pas na communauté na biso batamangala epesi pasi ndeko partager lisolo oyo. Si vous s'abonnez déjà, c'est bon, merci. L'ongoni a partagé. Si vous s'abonnez, s'abonnez à Radio Lokole TV pour awande to beta ba histoire vraie pour édifier non seulement ba nzambi mais communauté na biso batamangala. Merci na Yannick Kini ya sponsor officiel ya Radio Lokole Télévision. Mbote siko zali wana. Maman oti ko bota bébé on va revenir sur ça prochainement. Mbote na Roger Kizunga na Angola. Nouveau-né aussi na maman Sylvia. Félicitations pour la bébé Ayaki déjà. Mbote la Tijan Luchombo, un prince à New York. Maman frère Oumela, na Bosanité, Salon Hilary, na Rosentenville, Santon, na Gata Rosentenville, Yampakaboza, Fondation Mondiale Oumela, Natasha Bukila, manager, Mbote Sikozali, Chiboabwa, double trophée, Mouloube solo, Yone Mankambu, Oumela, Mbote na mon ami personnel. Commandant Congolo Anderson de Djobour, Yone Mankambu Mela, Commandant Congolo, Yoka Lisolo, Oepesa, Opas na motema. Beaucoup la candidat Djenga, Ekofo, autorité morale, Bamongo, Nyos, ya monde entier, le Sako Yaya, Mohamed Amoukendi, Balabala toujours, Kakane Torobaka. Mbote na mon ami, Sengwa Makondele, na Bundes, Yaya, Makondele, Kade Torobaki. Mbote na Mike Ambwa, ba jeune o bazo bunda na kata Johannesburg awa. Mike Ambwa Losako. Ndeko pesi li solo alobi totanga kombo na yete. Mais salami ba ya pire moninga na ye. Atindi ba voice awa, moyen to sala ma voice wana ezate pour ezali solo o ba pesi directement na famille te pesi pasi. Kasi kono li sonde a se confier na ye a betele makama vi na ye, yango habite tete. Likambo ko leka boete. Tikana bete la papa Fiston pour abeta na communauté et peigner batou. Ngana papa li solo ngo zalaki nini? Abi li solo o salami na Cape Town, Mada City, na L6, quand moko L6 ba na Cape Town, L6 oyo na bete la li solo oyo sécurité moya congolais ataka ndeko moya congolais ba mbeli na immeuble. Kaka L6 wana. L6 wana quartier malamu te. Yoka makambo ileki. Abinde ko na L6 congolais asa moko ya ba prêtre o bataka na Cape Town. Vraiment sungaka batu. So zampiaka abimisaka muke apesaka. Matanga apesa contribution comme dans la passe a fitira bate belenda ko pata prêtre. Ye azaki manager ya shop moko ya munene zaka na Cape Town bateka ba pièce ya auto rechange. Ye manager général do après mundele pena ye c'est bon ndeko mobali wana azalaki na contrat ya 5 mapangu kaka ndenge zalaka asombaka na mapangu te mais azalaki na ba contrat c'est à dire qu'il a signé contrat na agence tona mundele directement ba PC mapangu
Bapango wana te ba tumso ba louer na ba chambre ba next ba zo ambodo il s'est retrouvé à part qui manager na yon ba nek of tay mbongo belé et bête ko ba montant pour to na audio mais il ba nek of na banque te ba nek of na chèque ba pèse chèque boye aki o retirer mbongo na banque azala ki na chérie na ba nek vanda ba fana alaenda ko ba umel basala ki une année demi tellement azalaki na mbongo bebi basi mususu bazaka mayele penati bo excuse ngai ba ba te ko bongisa ko soigner alors moi ça ba ko utiliser mbongo wana abusivement ai ko mona ke non ndenge mo sorti mbongo oyo na ko risquer na sa yolo ko mote malgré atinda mike ke na Congo dogi asunga bande ko pe na Congo famille na bango po asaka ye moko mutabima na famille na bango babota bango 5 ya za mwana mibale ya na banga liboso na baleki na musu balandi ata moka bimate ye moka mutabima na ba faux personne ye akenda ki Angola ti à Côte d'Afrique du Sud awa et il s'est retrouvé à sunga famille très bien donc les soupener ya famille tango bengani mwasi na yewa bakabwani po abalaki était bande ko fanda ka ndengo wana siko bakanise lié abi oh mais comment est-ce que la famille na biso kaka ngai moko na bima mais na sali sumoko na ko benza ta mutu mususu ya leki na ngai mobali pe aya comme ça to koma demi-sou to meka ko sunga famille et puis dans une famille okende parce que nga na position de jamu et puis c'est makanisa malamu ndeko mobali wana azui congé na musala ye moko ake Kinshasa d'abord ndeko wana na Cape Town o ba yebi qui il était na Cape Town tobi qui il était et comme na passé pour na mitu o benado mwana mai mawatru azaki na 4 mituka ya makasi webi kande kongola zalaka so sana mbongo doki injo ya ngolo nketo ya ngolo ya ina nketo tabo yakie donc forme na makara ngolo kande zalaka ndeko wana ye muka futi ticket aketu na Kinshasa a soldat fa ba bien pe bien sali congé et donc ça 30 jours bien l'équipe là très bien ayebe si ndeko ne mobali o alandi bon ngana ye awa na ye kozwa yo to kende na Cape Town Afrique du Sud comme ça to bunda ngamo ko ndengo wana na ko kapena mingi te so to ko mibale to ko sunga famille d'avantage bebe ke leki ne mobali wana boya bino ke na Afrique chic do na Afrique du Sud te ngale na mo sta fana na mo sta ngai luka mutu su okay nai oh mbala moko ya na ye ya mwasi ya liboso abino safa ndenge ya okay na ete zwa mwana ngai do neveu na ye et puis maman na bango peut accorder bon ndeko na pas normal parce que neveu na ye entre 25 na 28 alobi wana lisoto ko beta oh ye moko ko lisolo azoko betela ndeko a pesi biso lisolo yango malo tanga kombo ezate me bande wana Cape Town vous comprendre c'est que bien bokomi voilà mbote na Edgar Mvumbi papa na Plamedi mbote na Efo Kapa depuis Cape Town mbote na bino bazipe neve na yowana azwelie visa makamé son normal ba yeti na Johannesburg bazui avion ti Cape Town yeka ba avion balinga ba yaka makolo me tellement avec des posé avion yoka siko makamé bandita na komina siko awa et pesi passe bandeko makabo to loba oyo et ça un espace kaka ya 6 mois et ça na nous fraîche et comme to loba oyo batu bale ko yemba nzembu na kala batu akala oyo po musique le beba musique ya kala bale ko se vérifier luambo yemba makambo zali minene bandeko avant de continuer maman sina no nzembu wana ya luambo nanu boya makambo zali minene sana nzembu atoyo kana nzembu po makambo ya minene boya makambo zali minene boya makambo zali minene Franco Pelelina Pericao Franco Pelelina Piseleo Franco Pelelina Parie Balobi makambo zali minene makambo zali minene voilà. Bandeko bataille ya radio lokole télévision partager émission oyopo et peigner bandeko makambo zali bourreau
bande ko ba comme na Cape Town bande ko fa na L6 di quartier moko ezaka mingi na bakala na Cape Town na Afrique du Sud. Tant ka komi une semaine après wana kolon ndeko ba kameko même to abeta di solo pa kabana pesi di solo abi papa nanda kunange komba mpese ya kosakana te ba fourmi na bakwa da fourmi ya kosakana te bandindi tina frigo bandi boulek so donc mpese na frigo bandindi na frigo doki partout tina ba document na ngai ba mpese na comprendre ki yangote ce qui est grave na ba mpuku do ndenge comme le roi siège ba mpuku baso le kaba mata na so comprendre vraiment te nga ba de comme no kaka normal. Alors ndenge ça qui na 5 na kuna ngai on na contrat na même si ko yo ne fait na nga wana pa locataire consomme no yene nga lewa ye ba rufuta mbongo pa na ye kaka ndenge ça la kaba la Cape Town beaucoup bien moi ya liboso ba futi mbongo pa na ye ndengo wana deuxième mois tant bandika ka boye ale makambe ko abi loi mayemba makambe ko mi bureau bande ko partager ndenge to ba soki émission oyo et toucher au thé peut-être et ko sungande comme sous oyo yebité partager chaque émission et pour tout s'abonner massivement to s'abonner na Radio Lokole TV seul moyen pour soutenir émission oyo to chaîne oyo no s'abonner kaka pour awa to yaka ko mettre masolo pour na ko sunga la communauté. Navire de Sarcis bino basali ya nzambe boyoka mbote siko zaina madame. Donc on dit deuxième mois boye mbala moko lettre ye mundela yebse ça va pour mes atene ga liawa déjà na lokide ya mutu susu moi procès déjà comme ça mutu reçoit contrat oya yo wana a comprendre loko wana so ba contrat nga ndenge nini ake ko ngona mundela wa pesa ba contrat wana l'agence abi lettre ndenge no tindeli habité mais yo au tindeli so lettre que non au canceller banda ko no 5 wana au lingsi contrat au so voyager au kende États-Unis abi menga na makambo wana te habité mais nani yote alagisi ba identité na ye na signature na ye et pesi ba vertige bon à comprendre des thèmes à checker na C et puis effectivement ba alous ba contrat no so tuana et pesi passe. Pendant ce temps, mutuka ya liboso abade ko tambo wanango aokende musala na freeway autoroute mutuka telemi yango moko babengi towing bakena na garage babongisa mutuka bongaka te. Deuxième mutuka même akena nango na musala a démarrer son anda ko boye mutuka démarrer ezo démarrer te et pesi mo mutuko soa yekutu makanisi eza atanda mbute bakati contrat kuna watu bali ko kende sikoyo ba 4e ba 5e mois au contrat ko na ye musala siko jour ya suka poto que rapidement la solo oyo totala ba kampo ya minene basali ndeko jusqu'à tu peux savoir ba détail mais boko yoka suka li solo za ndenge nini jour moko pour ba futaka ye entre les 3 les 4 to les 5 alors mbala o tiko lega o to na le to za les 6 décembre il fallait que ba futaye les 2 et les 3 pardon tellement les 3 azalaki off na musala na lobi ça manager général et ce qui va être la pièce d'auto-rechange auto-rechange no wandi ya mboka oyo kuna Cape Town akenda kite azalaki off jour wana auti ko kende siko musala lobby oya dimanche pour masala la dimanche. Effectivement, ndenge fallait pas payer salaire na ye. Mbala moto na sisi aleki na guichet. Avant kende na lukuna mutuka na moka tikala ke na mwa parce que ya azata na makanisa ta mon côté ba ngombe sa mandako.
Abi na tongo na la muki. Pas comme on a ba stress déjà ou tu compares déjà ba contrainte à 5 ndaku déjà bon bambongo na yaki na amadi ko dépenser bambongo madi ko sila c'est na comprendre qu'est-ce qui ne va pas banda ka neve na yewana aye ndako boujaki déjà sous bien té dépense ya makasi ya ko sarate donc mituke kufi atikali na moko doki moite Abi na muna tongo akoti a démarrer mutuka bo mutuka démarrer té. Mais mutuka na abimaki na ngota na off. A démarrer besoin démarrer té. Bani sala ata kanya nya ya bi rien mutuka fandi nie a fungola moteur sala bo rien mutuka moite. Ça va? Azui taxi a kena musala. Ndenge mo sala esi bateka ba pêche de rechange, il y avait pas de problème. Abi qu'est-ce qui ne va pas? Ba mutuka so kufi oyo. Ba pièce wana ba changer pièce mutuge bongate ba changer pièce mutuge bongate qu'est-ce qui ne va pas ba histoire vraie na Cape Town et ça nous fraîche histoire oyo pour ne pas passer sur la vie non papa fiston beta di solo pour trop c'est trop akoma na musala afani moi quelques heures à toi leki na guichet da kepa mo konzo ngono azwa chèque na ye pour dimanche pour lelo lundi Ake de retirer mbongo yoka makambo. Ake kuna asenga mbongo na ye oh mokozi nga eseme qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Yo oyaki déjà awa lobi ozwi mbongo na yo ozobana pe mbongo na ndenge nini? Oh ya mona on dirait po asa manager général, ta mona on dirait ça c'est pas G. Amon lokola mo ba G ma seki mo obtenir na zwi mbongo te. Sikoyo mo kondi ba quand on dirait ça la ba G mais bon que comme sérieux ba mbale mais qu'est-ce qui ne va pas ozalaki awa lobi ba pêche de mbongo na yo et puis osenga sumo na ndenge na bi na yaki awa lobi te nga zalaki off mo yaki kaka ozwi mbongo na okabi na yaki awa te et puis une compréhension ya kusakana te ina mo konzi na bango oh sikoyo mo konzi mona ngo drôle et puis babi abi abengi tina na responsable il y a surveillance, sécurité, surveillance, caméra surveillance, on a bah hier, bah hier toi tu es venu ici, aux Zimbongo, et mon ami la caméra, abi na kola sur caméra, dit bah ça c'est jouer avec moi là mon cousin dans le bas. Donc on a comme les bons la pion bongo, tena bah na copie bongo, et comme ma sécurité n'engani. D'ailleurs tu ne plus digne, il y a aussi un comme na manager awa, musala esili, yaka ba compte des comptes final consort yaka musala osili parce que na moni oza crook ba na oza crook oza escroc ça je peux pas tolérer qu'est-ce qui ne va pas avec ton éviter donc c'est que ba manquer belé ça na maka awa et ça la rayo ça la ndengona ndeko wana musala esili po ba yebisi yaki ya lobi azwi mbongo akei et pesi mutu ko so bandeko et petit mutu ko so et pesi mutu ko so histoire fraîche autre bête la bino yoka sukola su tanga zongi sukonda amoni yango drôle kaka ndenge mutu nyonso lobaka donc ngai ne na ali awa suka ezalaka nzambe abeti machine yekutu makanisite ke neve eloko moko te mais comment est-ce que vie na nga ezokende boye ndenge nini bandanga na uti Congo na zongi na ye vie bandi kobeba boye ndenge nini est-ce bandeko bakendaka Congo te balobaka bafwa kumputu baza na raison te qu'est-ce qui ne va pas tala musa esilingaka boye comment est-ce que mokonzanga lobanga na soki mbongo lobi moi je pas pris l'argent tika na luka pasteur basala nzambe auto finger à chaque fois. Parmi les faux, il y a aussi les vrais. À quel bureau pasteur n'a expliqué pasteur. Pasteur a sambeli. Quand pasteur ça va pour meate. To le kanandaku. Na pokwa wana pasteur a yena ndaku na équipe intercession. Bande wana prière. Bazongi. Pasteur abengi yende kuana na bureau. Ya kabi monde nzamba tali singai makambo o so mona ezali
neve na yo oyo oyaki na Kisasa ye mutu aza responsable makambo nyonso ozomona oyo. Abi na ndenge nini? Abi moi je dis vrai, Nzambe alobi ndenge wana. Abi nazalaki nango ba doute mais nazongi kaka. Tellement musala esili ngai. Na koye mutu ya ba kombiro mutu apesi solo abi masa na biso na koye mutu ba dépression. Ako mutu ba dépression ya ba benga ba vide awosa ba vide na mutu. Talaka mutu mutuka patron toloba po kongolo to le ngaka la patron. Effectivement la patron par la biscuit ba peut futa mbonge bele non talaka manager général. Akompena loki musala sili abenga ba taxi fare so mo pe taxi fare zate moi taxi bis vraiment à niveau on et puis si passe abisko ba master na ye ba ndiko sunga ye mike bis to biso ba master na ye quoi peut-être on ba vide na mutu to rozoe moto bimisi to kena na waterfront to kena bisika moi ji moi ni pour abosa na makamwa po et so lekela ye bazongi sous pas pasteur. Pasteur Assemble lisusu bandeko, même résultat. Ba yena ndaku. Prière, ne fait pas la kiwana. Nzamba sala raté asali. To ba chaque fois ndeko. Mutaleki nzamba zate. Yango na osenga no bandeko mo avola la sambela. Chaque jour, pasteur Herbie a otindaka ba prière, ba message mateya. To sera moi temps ko kaka. Soko sana mate mate benga biso continue mate ya pasteur Herbie po yokaka yoka soma bandi ko bima peu prière sikoyo ni batuni sikoyo neve na yewana est-ce que makambu oyo pasteur alobi eze ya solo to ya lokuta tellement moto Nzambe elekaki ndeko wana neve ya bandi ko avouer abi ndenge zali awa eza complicité ya ngai na mama na ngado ya ndiko ona basali makam na koko na bango na mama na bango ya na bango liboso ya mwasi na ye abindenga na sali awa bakomisenga général asa général no muninga boye yango na yaki mission awa pana yo mission liboso ya ngwana alo iboye omoni ba fourmi so mona kanda ko ba fourmi ba mpese ba mpuko na omona wana baza ba fourmi te baza ba soldat na ngai. Ngai étant général et si kana na fandi il faut basola bakengela ngai tala bandeko histoire vraie makambo to mona film ya Nigeria et ça ndeko na live pena boye ai ba fumi mona kawana basa basoda na ngai ba mpuku wana bakengelaka o mona ba mpese na frigo no stu wana ba okengela alimana yo na tsa ba antenne ba caméra partout makambo to sala awa ba mona ka yo na mona so Kisasa pa mama nanga na koko epesi pasi mituka oyo ayo ndenge kufa wana ezali biso jour boko mona ka mutu pampuku na kata mutuka na yo na ba mpese boyo ezala ka ndengo wana donc moteur a mituka na yo wana atosa ndenge ko bonga te po moteur a mituka wana to so yango to tekela papa moko boyo na Kinshasa asa na balinière so benga balinière balinière wasala Kisasa Kisangani bandeko tala niveau lokola ma c'est qui me histoire vraie bandeko yango ko bona ndeko moko boyo asa na balinière akoya raté asa na bambongo na yeye asa na balinière na Équateur ke ndaka boye ozo envier njoka ba moteur wa moteur esprit tala niveau ya bato ba contrat ya 5 ndako sila ki wana ba mpese de ba furu atenga ba furu na ye bango ndenge mona ba furu na dossier wana basala ki photocopie ba identité ba kamno surtout ba kendaki ba sei contrat wana isa bango pona ka ba nuirier pona nini boye chose grave ça les gens doivent peut-être sur là ako na kao tango tolo ba awa ba ya boto ba pesa ke salaire abi oui jour ozaki off wana ngana bongo maki yo tala niveau bandeko isolo zo pesa nga mutu ko swa papa tembo 5 étoiles mutu ko swa c'est sabiti mu Congo central ndeko la bi papa lokola film ya Nigeria ba Nigeria totala mais histoire vraie ça même na Cape Town fresh ba de Cape Town makambo abi na bongo na kiyo na keina musala ba pesa nga pe mbongo na iye bon mbongo ngo chango wapi
mbongo wana na tinda ko na mon na biso yango basala ki fête munene pour ko préparer ba festivité na ngai ndenge na réussir mission na ngai na ko détruire yo et puis mbongo ya suka ya munene osimba na vie yango wana mbongo munene ya suka na vie est-ce que nzambe tala niveau bandeko na ngai epesi pasi ndeko azalaki na bozwi akanisi ye moko liso ya famille aiti na Kinshasa alingazwa ndeko na ye ndeko te bopesi ye wana cadeau empoisonné chose grave tango yaki paso ndeko na Kisasa wana bataki ye balongola ki esprit wana avegla ki yeleki na ye wana po andima te okende voyage wana batina ndeko na bango batina mwana wana po aya ko détruire mais ndeko ezaka zoba ya mona komponaka te tokangama na nzambe bandeko prier zwa kata ya ko prier même 5 minutes chaque jour pour na yo na libota na yo talaka comme ndeko vraiment epesi pasi ndeko na pesi somo après ma sambo wana abengi siko na Kinshasa pa na bango abengi mama na bango abina ina solo na yo na yaya na famille a explique bango makambo oh mwana o explique alobi bwebike yana banga boko ndi babite wa masama banga lokuta pasteur na bino lokuta ba pasteur lokuta ba mfute mo ala ngai asando kite et puis mama azokotela ye mama azokotela pe ye koko na ye tala niveau babino okozo ngisa awate sozo ngisi atuko ya mbaye te sake yo ngoka bola famille zalaka na mwana wana esika wana epesi passe abi na ebite na suki na sala ndenge nini talaka bakam ya famille ndenge mwana mutu bali ko bimisa ngo pa bakamba pire ba intime na ye c'est que il en a marre elekeli et puis mutaraki na talaka mutaki na mbongo siko ko ibriske makam to beta o ça espace ka ya 6 mois mutu ko ya ndenge mwana mutala na mbongo ebele 6 mois kaka to général ba fourmi na ndaku ezaki ba fourmi te ba mpesete ba ngungite ba mpuku te me ba soda na ye po ya général esika afandi po ba kengelaka aotina ka mission mais mission oyebo ka kenda ki pena abongwani noko na ye pa ke kozwa mbongo ya salaire tala niveau bande ko na Cape Town ya ko bouger tango sali bongo sko leki na o ngabe ngayona o aboyaki et suite so ko pe zonga ki so nini quelque temps après benga biaya ngala na bane ko boya nga ko yebisa yo mwana wana oya kuna asana misalama be ana kasi ba yebi oyebi nde ko entele mwana entele kufaki ye mtali yaki oyebi mutentele ba mwana malaki ale asilisi batu awa mena yebi te bandima ki ndenge nini ke yo obengisa ye kuna boye mto sunga ka famille ayebi se me yo ebse ngama mwate po ale ote menga na kona ko ba mwate ba ngama mwana mutu mabe njoka il était en fouti tala niveau bandeko lisolo ozo pesa ngai mutuko sozo pesa nga passe na mutema mutapesi solo abi papa Fiston aza master na ngai soko tali nga komi okondimate to ngone ke master mo na liwa tanga bete solo to bino non abi na ko fana sona ndako ante atiki ndako na ye na L6 siko ndeko na juillet siko na Cape Town ville afa na pa master na yemo ko wana akosi kuna que non ça va akosi ne vena wana na voyage na pendant quelques temps na mission moko boye cop moko boye na zamba pas réfléchir nan tanga bete ndeko wana solo ndeko abina kotika boye tikana benga papa Fiston abeta li solo oyo bande ko pesa conseil et pesi pasi bande conseil na mino ko pesa conseil na mutema moko kokona ete ndeko sana passe na minute oyo talaka na bamboka bozali po mboka na mboka sana ba prêtre nango bayaniki ni ya bazana Jobour ba mufiniku ya Jobour baza ebele awa Charles Chitenda baza ebele ba poisson kasereka sikoyo talaka mutoka mvama moko boyso akoya comme ba kombi pesa kanenge nini akomona ba dépression ba masa ba osala tout la famille pe boyi azonga kosuka ndenge nini pesa conseil ti sabidimbu Polido pesa conseil papa Tembu pesa conseil ba mikolo obolanda kabiso na kadelo kolo bo pesa conseil ndeko asala nini ndenga kimi wana po mutema akima libela asala ndenge nini yango ko mona ka bandeko mususu asunga famille belé asala famille ndima kaka te
bandeko ebele bakufa na étranger mpo na mapango na bango basomba na Kisasa to na Congo. Basalisaka mutu ndenge nini? Osalisa mutu ya libanda camarade problème non toke na famille to sa famille oye na famille boye problème tala yamba bandoki zoba mutu asungaka bino bo reduire na zéro pena boye epesenga mutema ko swa lisolo esuki wana pona lelo bo pesa conseil bo pesa et okende directement pa ndeko ati fait le capable ndeko apesi lisolo po ya banenga